mbote na bino nalongola nanu masque oyo pona solola malamu ndeko na biso réalisateur Ngina azali musika na ngai aza na 3 mètres donc toza na risque moko te mbote bandeko komo na ngai kabe ya mwana kalala bato mingi bayebinga benga ngai Guy nazali avocat alobaka molobeli nazali pe secrétaire général ya esanga moko ONG moko ASBL babengaka GREM elakisi groupe de réflexion et d'échange sur les marchés publics lisanga ya bato oyo bazali kotala makambo ya ba marché public misala ya l'état na musana en général ya bana banzela pona ba soko lingo somba l'état linga somba biloko toni na ye pona ko bino que to fongola rubrique asika na nini na biso na chaîne na biso rubrique oyo ezali pona ko lakisa bana mboka nyonso awa na RDC nyonso balingala ata libanda diaspora makambo oyo ezoleka na mboka likambo oyo etali marché public na délégation des services publics na partenariat public privé bon mais point ni boningaka tosali kama kwa marché public tolobi ndenge wana pona développement na mboka na tozala ya solo ça veut dire que pour tozala banzela tozala ba école tozala ba hôpitaux tozala na ba mituka malamu tozala na bilanga malamu ebele ata ba usine mususu po bato baya courant za la malamu mai za la malamu esengeli l'état na mbongo oyo azwaka aleka na esika na place moko balobengaka ba marché public esengeli balekela na marché public po basala misala wana et eloko bomonaki na cadre ya biso ya grève tosalaki makeyele ebele ntango bokonza sika eyaki mpona bokonza sika tosengaka ke mbongo oyo ya mokie oyo ezalaka na l'état basalela yango na malamu omonaki likambo oyo ezali ke non 100 jours ezali ya des enquêtes alors sikoyo rubrique oyo eza mpona bino nyonso biso nyonso mutu oyo alingi kopose baquestion pas sur dossier moko précité toye awa te mpona kopesa bato baconseil mpona makambo na bino ya bino moko non makambo oyo bozokanisa mpona bino ezali nini eza eloko moko bomona na quartier nzela moko esilaka te mpona nini ezosila te en général bozopose baquestion en général même ata makambo ezoleka mikolo oyo oyebi ke na mikolo oyo toza na procès moko ezobanda lundi ya directeur de cabinet ya président Vital Kamerhe oyebi mpe ke tozali mpe makambo mosusu ezalaki na sénat makambo ya msala basalaki mpona sala sénat makambo mpe eza mpe ebele par exemple makambo azoloba makambo ya aéroport ya njili boyokaki yango mpe bolobi mpe makambo ya inga boyebi yango makambo mpe ebele baaéroport mosusu mpe na intérieur du pays esengeli soki oza na baquestion tokosala na boyebi bino moko na se wana soki botuni na se ya video botuni boyeba tokoki kodegata teme moko oyo etali bino oyo tokomona ya bato ebele na ndenge bomoni et mpona kobanda mpona kocomprendre c'est que soki bolingi na kati ya quartier par exemple salité elongwa na kati ya bakartier na biso wana eza mpena précis commune oyo eza na devoir ya kolongola bakartier wana akosala yango ye moko n'est-ce pas to akosenga bato mosusu basala yango bomonaka mingi ba ONG bazosolokota banini matiti na bacommune wana mais boyeba ke mpona commune asenga ONG alokota banzela basalite wana akosenga yango boye te esengeli commune asala eloko babengaka appel d'offre elakisi nini esengeli salobi ONG eza ebele parce que boyebiki ba ONG eza ebele na bacommune ebele oyo aluka ONG moko to acrée ONG na ye moko esengeli aloba bengi ce qu'on appelle atindi communiquer na commune na radio na télévision to na ba journaux abi ngai commune Songolo commune Pakala na lingi ba ONG to ONG moko eya ko lokutaka basalite awa na kati ya commune na ngai et ONG oyo azana misala azana matériel azana na ba pusu azana
na pau aza na biloko nyonso wana azali mpe na bato oyo bakosala mosala wana ONG wana akoki koya nde adépose dossier abenga yango offre ONG ele akodépose dossier akoloba mpe ngai na commune mpona salite olingi nalongolaka tel nombre de tonnes telle quantité ya salite wana nalingi ofuta ngai mbongo boye to oli ofuta nga mbongo wana nalingi nde enango na olokota basalite epa bato pusu matiti bato wana bafuta ngai mbala moko ndambu na kopesa yo ndambu na tikali nango donc ça dépend ndenge bakoyokana mais wana eloko wana esengeli bacommune baexplike yango wana eza kaka exemple moke na pesi eloko na pesi comme exemple wana ekoki kokende na bakome ebele ekokende commune alingi asala maison de jeunes mpona kozala babetaka ping pong bana babetaka takende bobike na bacommune na biso awa basizaka su te ntango moto bano bokola tobana obeta bale ya matiti bale basi ebele aza mwana lingwala boyebi terrain comète ekufa nango boyebi bamble terrain eza juste pembeni ya nini ya itaga wana mpe ekufa kalabi te balinga oza terrain ya plc boyebi yango donc commune mpe aza na devoir aza na esengeli atala eloko nini bajeune balingi mpona kosala d'abord placement bajeune baya koseretrouvaka n'est-ce pas kosala sport na bango kosala bajeune na bango par exemple commune mpe akosala mpe idée asala bibliothèque mpona bato bakena kotangaka batangaka balivre batangaka baroman to bande dessinée donc yango nde nalobi wana ezali makambo kaka nalobi kaka moke eloko nalobi na moke ya commune wana ekokende mpe ntina ville n'est-ce pas ekokende mpe ntina province mpona kosala banzela mpona kosala baéroport baport n'est-ce pas ekokende ntina l'état monene donc wana sikoyo yango nalobi mpona okende en détail te wana c'est mpona kotino eloko nini ntina na eloko ya rubrique oyo et tokoprofite na makambo oyo ezoleka déjà lundi tokosala bacommentaire pas tolopeta motu raison to tort makambo oyo ekoleka na lundi makambo ya kamere mais non mpona bocomprendre eloko ezoleka n'est-ce pas boyebi ke la bazali kokende baavocat baza na avocat na ye baavocat ya l'état bazali babengaka baprocureur baavocat ya moto bafundi bazali wana babengaka baavocat tuku mais bango nyonso bakoloba mais na kati na bango motu mo azali na ifo kata makambo azali zuzi wana mpe akokata makambo naye mokolo ozala mais biso ezalaka te mpona kopesa raison epa motu x to avocat ya l'état to avocat ya note to procureur te biso ezali mpona koexplike likambo boza na baquestion o maître tomonaki eloko boye elakisi nini wana tokoki kosala tosala mo bavideo na biso ata mwa 15 minutes maximum mpona koexplike bino thème par thème vraiment nalingi yango nde nalingaki nasepeli nakanisi ke ekosala bino esengo mpona tozala mpe tolobaka tokota na makambo mpona kocomprendre eloko ezosala tosubir kaka te oza kaka afandi kaka boye kibudi makambo oyeli yo oyebi te ebandi wapi ekosila ndenge nini yo na esengeli sikoyo mpona okoka koloba eloko esengeli ocomprendre yango oyeba ke eloko yango eza boye wana okoloba likambo n'est-ce pas et puis wana nalobi ça c'est en gros nakanisi ke bokosepelana nini na bavideo na biso bolaika yango bo baza babone te bazala abone et tozali mpenza polele balobala lingala ouvert la français plutôt ouvert mpona kosala oyo bokolinga exemple mosusu ndenge napesa ezali exemple oyo eyaka moto oyebi mingi lelo oyo tozali na kama coronavirus n'est-ce pas ndenge na bahôpitaux mingi elo babengi respirateur eza te n'est-ce pas et respirateur wana esengeli l'état asomba yango l'état ata na côté ya niveau central to na baprovince et l'état mpona asomba yango mais ndenge malade ese ekoti l'état olia asala oyo na yo toloba awa mpona makambo ya commune asala appel d'offre olia asenga bato ebele baya kokutani ndenge ezali likama ezali awa l'état kosala eloko babengaka gré à gré et mpona gré à gré wana ekomprend bazala solo baesengeli balandela mwa procédure moko boye yango nde nangaki bocomprendre yango parce que soki totie na motu na biso ke makambo nyonso ezosala etali biso te tobana kocontinue kolelalelaka alors que mpona koyeba likambo bande balobala lingala na français
l'information c'est le pouvoir, n'est-ce pas? Et vous voyez tous autres qui ont contribué dans le cadre à l'association d'Abisso, groupe de réflexion et d'échange sur les marchés publics, où ils ont dit ASBL pour vulgariser tout ça là que makambo ya marché public n'a pas tant public privé makambo dépenses publiques ça les malamu to mabe batunyo so bayeba so boza na ba question pour poser vraiment bo hésiter té nous allons pour na biso pour na bino nyonso matonde.